population na biso kuna za ko telema internationalisme africain obinini soki bande ko na biso à Côte d'Ivoire baza au-delà ya ligne tribale ligne ethnique il faut pas soutenir lutte wana ya bande ko na biso na Burkina Faso au détriment de Blaise Compaoré au moins ndenge bato bakoli bakomi mature na lutte bazara ezarate o ah bango na biso te peuple na biso na Burkina Faso na peuple na biso na Côte d'Ivoire bango nyonso baza victime ya colonialisme professeur na Burkina Faso mwana na tongo akoteka mapa ya 5 ans na Abidjan na Côte d'Ivoire bango nyonso bazo souffrir colonialisme na néocolonialisme yango na tolobi ke ligne o biso to ko travailler nango comme partout dans le monde africain mobimba eza ke peuple africain moko il faut comme acteur principal véhiculer ya changement peuple africain mta ko changer histoire et vous avez mutu moko be batumi balobe ba organisation ya o les autres travailler pour na ba ambition personnelle et vous attend peuple na biso comme assez mature à comprendre que non lutte ya liboso eza ko changer relation entre colonisé na colonisateur ceux qui luttent wana to changer en côté to kokufaka ba milliers na ba milliers et il vit na biso ko lobelo ko mongote mais ceux qui to mis en charge to lobby que non to s'organiser net lelo na monaki na landaki na France 24 ba français bazo benga ministre ya affaires étrangères ya Côte d'Ivoire bazo humilier na télévision bazo bisenini a critiquer chef na yo baba osala kalaté Laurent Gbagbo au moins les ba humilier biso pour ani poza France 24 mais yangwana na osala appel siko na bande konyoso boye atotonga mungongo mayindo boye atotonga Uhuru News.com na français na lingala na swahili na jula na tui na kikongo partout aux aïfos na ba correspondant à to betaka français to betaka ta kikongo problème ezate to créer ba émission au sa rapport audience à kikongo koyoka yangwana bilelo ko komasima internet eza suffisante koloba pe eza suffisante boye ato vanda to s'organiser to créer média apparatus na biso moko oyo kolobela makambo na biso net ba initiative net ba kipwanza elobela makambo na biso moko toza libre oloba to libre oloba makambo na biso vision na biso et puis boye ato sangana vision o ya SI pour SI eza médicament contre colonialisme Uhuru bien boyo tiango donc on a besoin na yo Uhuru sert Uhuru sert Ozo biso sert Uhuru sert Uhuru ya lo baso zana mtua be ongo pesa mo lo moto Uhuru no okay ndeko ongo be pesa na biso okay ndeko zo ka biso ndeko Uhuru ezali mo na biso tontiza ka yenga sa kipwanza yenga sa liberté freedom donc ya makabatu nyos na Uhuru donc ndeko so na mutu ya ma donc pesa biso mutu wa donc ndeko Mamadou ndeko Mamadou ko wala communauté oui comment on a Mamadou Yambe OK Mamadou Yambe donc biso na biso kipwanza to ya makabatu nyos na Uhuru donc to yambe na kombo ya liberté na kombo ya freedom donc so na mutu na yobe ngo pesa mo lo moto panto to avancer na cause na biso pesa na mutu ni na contribution na donc dans un pays à Paris OK quels sont la maison de boy à part ma combo de la Côte d'Ivoire pour la biso wa congolais ndenge tozali awa na Paris ande kolanda ngai me kolanda internet dimineno nino radio no BTV no ozo na biso comme ça kolanda ngai pour la biso dans ce poser question on passer nous faire na poser une question bonsoir. Andeko Uhuru donc to yambie na komba kipwanza. Bonsoir Andeko pe Uhuru. Merci beaucoup. Mais question na moi ezalaki c'est vrai toujours la nabino masolo nzo beta maké ba relation na Côte d'Ivoire pas un problème sérieux kuna et pas ya Blaise Compaoré mais et pas la biso moko sikoyo et pas la biso moko toujours kanisa nini toza wapi sikoyo na minute oyo parce que dans ce monde là ba tozo défiler na kisasa ba ça ba ko bisa ka bina na ba photo ba tout ça. La vérité, c'est quel système? Donc, peuple en haut, ça n'a pas de n'a pas comprendre qu'il y a un milieu de temps où vous avez des informations palpables au niveau de ça. Il y a un moment où on a nego matone mingi na mtu na yope matone mingi uzo na biso to continuer maso na biso ka boité mais to continuer na niveau ya travail pe na niveau ya boko na mouvement na biso donc ndeko to weki mtu na to kopesa muta likai a réponse Uhuru ndeko
Pour nande ngozomona ba image ya bandeko bazo supporter régime ou ba supporter nini bon ko bosana te ke ba image wana etiami na misu na yo pour na raison moko pour la kiso ke non makambo kuna eza boye yo sikoyo ndenge eza wana il faut biso to kangama to créer pe oya biso mungongo oya biso bilili oyo ekolakisa image o biso de lingi eleka na mokili so omoni mutu atie bilili oyo ezolobela ye ezolakisa ye eza po ya lingi a dominer débat a dominer ba image a dominer ba idée oyo ezoleka na mitu na biso to lwaki kuna kutu ezaka boye te non eza bongo te ndeko kobosana te ke place 3 millions de personnes ba na malaria eza place moko te komona bato bakotambola na esengo moko boye te kobosana te ndeko place bato transport public ezate eza place te bato bakotambola na esengo moko boye place bato depuis ntongo balete majorité ntango toloba bato place majorité depuis ntongo balelipa te eloko te kolanda ba image wana te wana eza ba pire image ya propagande yo na ngai toyebi réalité ke na mboko oyo hôpital ya malongo eza te école ya bana eza te transport public eza te bato bakotambola te na esengo basupporte soki nani te ndeko wana eza image ya propagande kozwa yango neti image ya solo te otia yango neti balance olobaki yango bakongole bandenge nini te wana eza point de vue ya bato moko boye bapesi bango mwa mbongo na bango po batambola basala eloko mutu wana oyo alingi apesa bango amema image oyo alingi amema me ngai na yo fo toya tokangama tozwa badetail po tosala oyo ya biso mongongo tosala oyo ya biso télévision oyo elobela makambo na biso oyo kotia image oyo yo nanga tolingi eleka na mito bakongole matondo mingi ndeko merci nayoki réponse na yo ndeko nga naza combattant moko ya bacombattant na kati ya Paris uhuru ndeko question na ngai ezali ke biso tosala bamarche awa tozalaki dernièrement tosalaki marche ya makasi awa toke kosusa na république tolonga na république tozwi bamétro biso nyonso totalisaki nzela zenit mpona koempêche so bangulu ya pali mpona moke oyo po apesa to mitalia mama na tata likola kisiki so bandona koempêche alors toyebi te est ce que baimage oyo ya biso nde biso tosala badefile ande tozomanifesta tozotake bato mosusu awa nayebi te est ce que baimage wana bakongole na kisasa esi bamonaka yango bon ok ndeko avant na pesa mbuta apesa yo réponse donc ezali il faut comprendre que émission oyo eleka pe na internet nepi so ola na biso na internet donc émission ezaleka na internet donc ça veut dire que bandeko bazana moyen au na biso pe na internet donc bandeko biso na Congo ba mona biso bandeko biso pe na Côte d'Ivoire na Haïti na partout dans le monde ba otala biso pe toza pe na website na biso pe na Uhuru News on makamto bo sa bandeko bocha ba photo bocha ba video botini na biso tchon pe na internet ça veut dire que toza na elo mo ezo ele biso le na monde toza na internet donc ça veut dire que gouvernement ko bloquer mouvement côté to ko tala makamto toza kana Congo na France donc tout au monde ngo donc tant bandeko zo marché na Tunisie ba mona bandeko na Libye bandeko Libye ba mona bandeko na Égypte donc ko bangate image montine la biso comme tout publier partout dans le monde ndeko ko baksa mandam ouais ndeko ndeka na lobaki liboso ko marché ko pekisa musique eza suka lutte te hein yango na il faut to kutana to solola to sa ba plan de to ko sala voix na biso moko ya makasi oyo toza sûr que so to lobi lelo et que ti na bandundu na village et que ti na Bakongo et que ti na Équateur ti na Mbandaka ti na Kisangani il faut to sangana toza na diaspora so diaspora mo babi que non les lobbies so to créer ndenge ba arabe ba créer CNN na bango so les lobbies so to bi que non to créer mungongo moko oya biso que to ngi koma satellite za ngo kutu ba million te to bi lelo to sala oya biso que koma ti internet pour internet za mingi te na Congo mais so to bi que to créer oya biso moko voix ta radio ta nini ko koma ba image koma partout to créer pe culture que non mutu nyonso partout za to tanga classe te mais oza correspondant ya voix wana to za na Mbandaka na Bakongo na boma partout zali oza correspondant ya télévision à lutte oza tam sous $50 par mois ben nini ndeko eko salama nango mungo na biso ekoma eko za nango problème te mais ezo senga biso partout sika to zali marche et suka na marche te so que marche organisé maintenant eza ndeko alinga apesa contribution ndeko zana to si sana réponse wana comme ça to baksa la question mususu donc za to si sana réponse moko bongo to zo sim donc za biso na mandam de continuer pardon ouais ndeko donc ndena lobaki ya nécessité ya ko s'organiser neza boye et comme nécessaire to za na voix na biso moko au moins neti ba arabe bat na bat ba comme sérieux ko tia voix na bango ba arabe ba ko na ba Al Jazeera Nathalie lelo sur ba chinois ba sali CCTV chinois chaîne anglais ba russe ba sali RT ba français ba sali sur ba R20 ba France 24 ba RFI
il faut biso to créer oya biso voix et senga ba moyen belé tezaka to mobiliser to le ba moyen ka ndenge to tebaki na force na énergie ko ba non musique té to tempe to bi lelo neza boye to mi pesi un mois il faut to créer voix radio moko ya biso moko to identifier mutu nyos o alinga sala na radio wana asala comme na combat eza combat eza a futur na biso futur et oya te ofuta ba salaire moko extraordinaire te to tout kaka minimum o wana ngo besoin partout aux ali aux correspondants ya lutte à Congo Kisangani Kivu partout aux ali to robenga on a fond boye to zi kuna nouvelle ya ndeni to tiango place nini eza question organisation ndeko ya ngana bengi